Bonsoir bandeko mbote mingi na kati ya mabota mabino kimia na Yesu Kristo eza na bino ndenge ezalaka mikolo nyonso na ba onyoso bazana bopito na pisi bango bonne guérison na ba obazana ba prison mbota Yesu Kristo eza na bino sika nyonso bozolanda ngai ndeko na bino Simon Poso nzeta moselu katakir engundu kakamino munene oyo buyoka ayaka kosolola na bino makambo itali ba makambo famille ndenge toza komona na kati ya mboka na biso oyo toya bapaya ndenge nini famille ko kozana ndenge nini problème oyo ezalaki to ko résoudre ngo yango nde na yelaka na yaka te pona na boma na bongisa te to yaka ndi biso no supona ko bongisa oyo alobiki wa yaka pona ko bebisa na yebite yango ngande na yaka na tika makambo na nganyo na yaka po to solo na bino na lobaki na bino na telemisaki sete na ngapona émission na lobi na kozala lisusu na nzela ya indirect te na sina koti na YouTube o soka ninga zwangai na YouTube abeti kaka Simon Pocho lobito Simon ote trait de 6 okomi POSSHO na suka ke bima lobito okomona ngai okolanda nga na nzela ya bilili ndenge to mesana bandeko bokota ebele parce que lelo naza ko predisa moto oyo ka engunduka oyo koya eya oyo koya lelo eya nango ya eya kaka eya nango pe kaka bandeko makambo to komi nango lelo ekomi ya somo lelo na soko telemela bana na biso ya basi o kaka sa mwana mwasi abandi na Asia akomi na ba age kaka ke akomi ko linga mwa chéri bondowe ye wana mwana mwasi parce que mwana mwasi sa akomi majeur aza déjà mukolo parce que na tango ba mama na biso ka mama biso botanga na ba 12 na ba 14 mais awa lelo bana 12 bazaka ka ba bébé yango na ngana yeko bakaki oyo no sa komi na mbula zomi na mwambe tilikolo azaka ka mwana mususu akoza na age 16 asa yebi kutu ko leka muntu azana age ya 12 bande ba mama ba papa botlamuka na fungola bino makambo izebele ya bana na biso baza kosala bandeko tolandi ba réseaux sociaux tozotala mingi wana soki bolandi bien bandeko tozonga na zonga simba soki bolandi bien botala ka bazolakisaka tala ba age bana wana onandimite zoleka 30 ans soki bolandi bien na ebite bino yemso bozosongo kaka bulu yeke mais landa age bana na bien ezosala age moko mona kaka age moko bakota ba 30 ans 25 ans 28 nandimite ba leki 35 ans o ba sola biso ba mitakala bulu yeke ya fuati di fuata bana soko landi kaka bana na biso moko ya basi mama zala mayele na mwana mama bino boso mona kaka makamunyoso eza normal mais anormal peut se commis parce que bana na biso ka ya basi mutu baso utiliser poni baso so ekolo musute baso so ba Congo Brazza pesa na eza Congo eza RD7 poni baso so Congo baso so kaki bana na biso ba Congo kisa mama bokeba bo salama yele na bana biso ba so ba komi mako bulu yeke makambo se so na telemeli bana na basi mama likambo ezali ezo ya wana parce que soko landi bolandi ba histoire nyoso ezo salaka ba jeune fille mama lukoso se koti parce que pona ko omoni na monde wana bandeko pona ko utiliser mutu baswaka toujours bana basi ya ba âge de fleur mama botala kaka niveau bana na bino ndenge basi bakomi mama moi bana bakoma emsu soka so sukola mama amemi téléphone na douche mama landa kengela ye mama telema bakoma ko lakisa mitakala tala boye tala chéri mama nyonso ane koma na ngoko leka kuna yo mona kaka o mama na ko sukola système pe soko mona komi na chambre ona sa na besoin na sala ba ndini mama senga téléphone noko mona makambo ezako na bana bino se bakoma na bango basi bakoma ba mama ko leka yo na ndako excuse lelo soki to komi ba niveau o ba la tsaba bana biso bakoma nani eza ba biloko na baso mona ngona ba nini ya msusu ye pasteur abaza na contact ye na mwana ngo na niveau na réseaux sociaux ya msusu l'accès mutakala ye kuna ba bimisi mutakala ba sedi Dieu a mitakala mwana parce que tango mobala bandi déjà koloba soko sa lingi mama akolakisa kolakisa déjà si bosala mu sabo tutana déjà bolingo yango anati
bana na biso basi bakomi na kindumba moko mama ona zopsa bino soki boko yinanga o ko yinanga etaliye naza kuna te mena lobby bana na bino basi ba leki na yo kutu koleka amuro yo salaka te ya leki yo na nyonso bana na bino bite bakoma ko sala ba porno na yo so mona kaka mona boyem so abimi nzoka ti akota na ba ligne o ezalake mibali bazobenga bangwana azana beso mobali bo azana mwasa mobala na beso mwasi wabi nzoka basala banganda na bango mama naza ko fungola lelo basala banganda bango ba place bele bakutala au moins moi non oh maman je voulais faire comme ça je voulais avoir mon ami je voulais voir mon ami maman keba ba comment ba cop na bango na ba ligne ba comment ko sala ba film porno na bango na ba mboko ebele ba châtelet ba garde lion mama naza ko fungola zalama ye mwana no so mona kaka ke ote mama na bimaka mama landela histoire na imalamu mwana ya mso oso mwana moko mso so somele biloko moko ache yo kuto so kokate keba mama mabese koti na bana na biso lelo so ba passer ba komo ya mso yo so ko kopie eloko te passer a promettre eloko bu lakisa mutaka mama ko lakisa mutaka na mso zo mvute mwana azo mvute le biso mwana boko yeba ndenge nini bana ngope bakoma na bango azo sala likambu azo sala likambu na sentiment eloko zo boma mboko na biso sentiment mama na so sabina solo bana na bino bakoma na ba sentiment musuko leka yo ako sala muru ko leka yo mama na ye yam susu akoma ko bimana mibali yam susu yo kutu mobali na sa msumu mwana muke kuna lelo so ba passer ba komo saka na bana biso wana kasi faire ça pona biso moko ba para surveillance mususu zo salate o mwana akolane na poto mama pote bota mutute pote bota ka mutute yonde mto bota ka mwana pote bota ka mwana te mama lelo soto landeli makamba ba réseaux sociaux ezo salaka ka bana na biso kaka be connaissez belé poni ba ifoire ba so bimate kongo brasaka na katika muya kongo brasa poni ba obimate ba mama muni makamba na yela kabino to komo kwende wapi tala niveau ndenge to komi kindumbe komi na bana na bino moko bana bakoma ya msomo na sana ndaku mama asaba ndo tala ni ba film na porno na mobali ya msuku na basa ko pesa nda chaboye fungola bo yepe nyonso so lakisa mama telefone ya bana na bino so bibo tala mama libale ko kufa yo libale ko kiko bana siba baby bana na bino basi lelo so va passer ba komo sakana ba fait faire ça ya yomoko parce que bana na biso ngwa asana vende ça asomona kwa saka mwana muke mais vende so ça déjà maman mobimba ba maman biso ndoko 6 mona biso na 36 ko bota mais yo siko komi na age on ozomona kako za mwana muke mama tala lende ba komo sakana bandiko bana bino basi tande ba komo publier bango mama mutakala bana basi na bino komi e komi bimako bonjour na bonsoir ba mitakala musulo kwa ba marenda tala ndenge za kubima ba tata na bazolinga ba pasteur wa oyemi misala na bango mama ovana na bana ba progressa kate landela na ko benga na ndoki te tale ta dame na yo mo nda kunde bana bazokende ko benga na ndoki te tun tala ndenge kaka niveau bana no bazalaka ko kanga na ndoki rapidité avant kanga ndoki tala na no malamu yo moko zo ba preuve na ne belo tala ndoki ona okangile o mwana na bimarte mama abimaka te mais azana biro ko leka kutu mutabimaka to suki wapi to so kende wapi oso mona ba mitakale so sa ba mama kaka ba jeune fille tala ba age na bango na sala ki bio na sali calcul vana fandi ngabite ezo leka c'est que ba so utiliser bana biso sans le savoir l'église bokoma ko kende ya binzambi fuati mawa libungu tunu oso que l'église nzoka pasaka la la mwana no oyeba kapete mama yoga ba sentiment ko sambela mwana kuna sa pola na ye be evangeliste ba la lelo mwana ozo yeba tate bandimi ba sasa yo bana oyeba kate mama sans contrôle na kata bana na yo mama tala lelo nde to kumokende
communauté ko beba nyonso yango wana mama muta ko sa communauté génération yo zéro libungu tulu eloko ezate lelo na yebisibino na zako pelisa na zako bebisa oye ko yeya na lobi na bino ndengo wana ba passer malamu bazali susu te mama baza baleki kate te mama ko bebisa makambu ne bele pamba bana na bino bozotina ba on église mona ka bazo sakana na bango na bandimi église bazo sala bango sacrifice ko la bango abandi na bandimi tia kiti ozo mona mwana mukebe sa komela kuna aleki na mutu akomo bota kutu mama sana te ko yeba makamba bana na biso te lelo so bana bakomo beba na lobaka ngwa wat soki lelo bana bakomo beba eza biso ba parents na biso parce que surveillance eza mukie mwana ko matelo likolo ngai oko mekate nga o mekate ozoni ngolwango wapi parce que na de base déjà ndenge na zobokola yo ozomona ka tato yo alinga nga to alinga na ko tsona position wana bana bakoma obotela biso na banda kutala bo koma ya mususu mwana akoloba no likambu bwa kate loko pesa mama yo pe mama tiki lesa ale mama conséquence yango tozomonaka tala ba téléphone nyonso c'est baby bana bakoma bota bo en désordre est-ce que loko ni to kotiki la bana na biso et loko kotiki zate bana basiba baby bana ba mama bana na bino na yebisi bino siba beba mama msu papa ngalo mama ngaloba papa ngoloba mama so katilika papa ngoloba mama so bino mibale so bozaka na liloba mwana na ko mekate mama lelo na so bino makamona oloba bino conséquence yango tozomona conséquence yango tozomona ba mitaka no tozomona ka ba jeune somo sali konsa mubanja sa te oto muta 40 ans on a âge de fleur lukoso na kindumba en voulant gagner ko perdre nyonso en voulant gagner talande bazo perdre bazo la sabne ba mitaka ozo telpe ba mitaka no ndike ba bunda bitumba molele ba mitaka la moko ya maidoda ezo la kisaka biso mwana muki asa komi lokwa mwa muba akomi lokwa gobele moko ya nini ya saki gobele oto banoko mela gigose ya tsi mwana komi mbongo tala botala kandi bana ngwazo la kisala bino wana mama tala kandi bazo la kisala biso bana ngo mama ozo ki bati asa jeune fille ngasiko tana ko bende lunga ni mono je crois qu'elle n'a pas encore dépassé 30 ans na yeko tala ngadia en voulant gagner ba comment ko mela biloko maka parce que moi si oya normali jamais akoko permettre les autres ne kende bu mama bana basi ba baby ya malamu ba si 10 bazaka 3 7% wana zéro libungu tulu oya ko ndima likambo yo asa oya ko mona ngoma be asa ndo kya pumbwaka lelo ba passer lelo so ba komo sala bana bino et so bana bino mo ba parents laissez aller mwana yo koti mwana za libanda okoyeba ndenge ni mwana no isika za wapi mama mwana koko lekela yote yo kola kibongo te ndenge no so ko nani ko éduquer mwana te yo kola kibongo te ndenge ni yo so ko éduquer mwana wana te soki ka obandeki eloko no na se obandiki racine malamu mama tie koma na batrone eko epanza na boye bafleur ebimisaka kitoko soki se bandeki mabe mama ebongaka te tala bana nde bakomi mobulu tala nde bafute so bimaka ya bajeune fille ya bana na biso kaka balingi basentiment balingi koyoka eloko oyo ekoko eloko eza te balingi gute nyonso bana balingi susu bana balingi puite balingi kaka amona kaka nzoto ya mibali kaka banana biso ya mibali ndenge moko ya ba surtout pour mwana mwasi mwana mobala sala likamte mwana mwasi ndem toboko laki po abima mwa malamu na lindako bo koma kaka soki oyo kaka balingi babala mwa soko landie ka bwazaki na sebe osali noki po akende bali se asana na semite soko se ba sentelo mwana okoma luka ba raison et to sala kaka mwa to sala mwa présentation ndenge ni biso bi présentation sala ngo promesse présentation sali bala ta
Et quand on fait nango, mais yo présentation vous louer ba salle. Ton landa na sima, nzoka zé, mama mwana ke zéro. Obomi nzoto na présentation. Kasi bo mko alibala ko sala ndingi ni. Omoni sika to sokoma, to so pesa ba fever moko ya buzoba. Président de ça nango kaka mutu boye bokutani, mais biso to komisa ngo ko ya libala munene. Nzoka soko landi na sema solo, mwana sa beba na yikuno bozo welela akeni. Mutu ana kozwaye. Azumbu mama la mutu asombu mabe. Mbuma nina kozwana oyo zo pesi ambangu. Ozo no badika kenene noki déjà possible yebi ke loko bondoko boko laisser pola. Communauté congolaise ma lamu ezate tala. Landa ba fête nyoso sa. Ote mwana ngaso landela ko yoka zeme za na kati. Poto couvrir zeme yamso papa moya lo bezate. Ba ngol papa na mama soni to lekisa ngo kaka bona fête. Mama bo ye na balisi. Oh, abalisi. On ndenge ni ote bayeka to oh. Mais présentation mutu to so louer ba selu ka sa libala bo ndenge ni. Landela ngoko abulu yeke. Mwana sa yeba ko leka yo kutu mama na tata. Soni wana siko koma kusala biso ka toke mbangu to so asali. Soni ndiye mutezo sa biso na communauté ko beba ya bana yango wana. Lelo tala ndeto komi na conséquence hein. Mama, bonsoir oh na subsa no sérieux. Conséquence on ndenge so ken e ke kita na ba génération soki to meki ko tele melango te mama. Yo babala ko ne faire faire si de bon moi no pesi babaleta na faire faire pour nani bozoko kama kambuté mon mari est capable ma famille est capable bino nyoso ndenge moko to suki wapi lelo to komi na communauté moko na makamba bêtise biso to komi to ko sa ta premier to deuxième. Et quand on a côté on te prend en publicité. Bana ba koma na mobulu moko. Bana misomo na baso la ba ngaka banzela. Na batinel. On so kitana la voiture mona ka mona sa tengi sa kinzoto. Nzoka kuna baza ko sele bulu yeke. Mama yebi pété. Mona sa pola kuna. Oyo ka mwana sa alongola ne pe base mama na tata basa ko yeba pe loko te mama na ngai akenda kaka na bulu yeke ndengo wana yamso baso ke no ko sale pe ba muru ngo yamso kana mulanja pepsima yamso enikene na diamba akenda mwana melaka diamba ya mwasi oyeba kate mama mawa to komi wapi to koliamba loko loso na ndonge yangoyo eloko malonge zate comme toza na makambo susu to komi suna makambo zana ne belé to yaka uzonga na basalite oyo batato ba lakisa biso ba mitakala bana biso basi mama bino boso mona okaka normal eza anormal bande ko na yebisi bino eza anormal jamais eloko ko répétaka mbala na mbala Ko ni nango to so te na classe bazonga la biso toujours rediffusion nango ya nini e bela to saba e bela ma yele fani na biso la mitu to esuaka kaka te professeur il faut ba changer ba tsamusu total so ki courant to so souté boni boye ko bandeko tala ba makamso to yeko mona na ba pasteur musu bondoko arara to moni bango wana ba mitakale so salaka diemba bilokota diemba ezo saliso ka bra kanka etindi leo na TV mawa bandeko tokomi wapi tokei wapi tozokoma wapi bana biso baliko yoka mobali ya sangote baliko yoka mutu asangote mama oko kene place musoko kauka na maya matrice mabele kauki opona nini na lukoso bana na bino est-ce que ba acho basobala na ba vierge quand les salariés ont pu moi 17 à 18 ans à ça peut faire sa balle il y a l'élan à moi surtout plutôt côté bana ba vierge ba zate musuku tuna 11 à ça comment bulu yeke mama na soni azoko koloba na mwana na ya mwasi te ke okomi na boyebo oyo msoe mwana na component azui règle landela e malamu mama makambo ya msezana to so fa na batebele na ndako landela makambo nyoso mama
lelo soki to comme communauté na biso comme beba bo na biso moko ba parents pe toza na kati toza na kama kati ozo yeba ko so na mwana te est-ce que mwana mususu asa na likambo aso ko kolobana te parce que na ndenge bozala kana ba relation na ezo simba te eza mawa bande ko lanza eza mawa na communauté eza mawa eloko malamu eza na communauté na biso te bana biso mike balingi ba jeune disu ba sota ase ba kuma kana batata ba kuma kana kusala ba désordre ba mabala ba tukaka bana na biso na base oyoka mwana mwasa komana mon papa moko boye abima kana ye tsukulu tsuka yebe mama to papa so ongo puye pe libala bongo ba bala mwana na yo o moni to te désordre na foyer wana iyo ba te désordre na foyer yo zo ndima mwana kino kotsala désordre na foyer ba ninga ya batumi supo na ni est-ce que tata na sobala ni asobala est-ce que elongo ni so sa assurance que ba kovanda na tata wana na mama to kene to zonga to moni mi wana oya ko yina ngai soko sepete la longwa na yo soko ko lingi na yo te longwa ngabo meka kutu na she wana te ko meka kutu na she na te bana ko ba fioto oko yoka bombe na kotindela yo boni boye ko bandeko to komi on to sokende wapi po bino soki likama malamu boni ngabo koma ko koma na ninga kete ngakutu na zate je m'en fous na koloba onga na lingi soki yo lingi nonga te ka mto koyeba parce que na fingi pété na soloba likambo isande na nzela yango to soloba to koma kaka boye mwana 18 mwana msasa na mobali moko 50 est-ce que loko ni so la kisa mwana mobali na bovanda tata wana ko kufa pe koma ko lakate oya otika la veuve na âge à 24 ans papa hein yo ka ni so ndeni mwana papa na so linga eloko ne la kisiki papa na fuma ko boya mwasi ne pona yo mama ako salo kaka boye mwana nga sama yele to moni mingi soki papa wana asa msusu mwana ali bosasa mukolo na mais olingi ka ko mona mutakala tata wana et ça s'appelle la malédiction yanga comme le bino so marché te oza mwana mukio so bimala kwa mama moko déjà yona mama na bino so bateba ka so mama leki na mama kulutu na bango nzoko oza mwana olingi goûter yango na ba passer bazo kausa bino ba matrice na mabele bazo kata bino ba trompe na ndenga molimo mais tango kende ki olobaki de siko komo yebisa biso to sala ni kaso sa mona malamu te tango likambo bandaka bwa lobaka li bo sali makamna bino bo sali ba nini na bino sima ndebo ya ko bimisela biso hein bo sali ba bêtise na bino nyonso sima ndebo ya ko bimisela biso ndiye nina o zone poubelle ya onto soka poubelle to bwa kiko poubelle France kaka o yena nyonso to yeko bwa kaka tokyo bwaka malonge zali susu te bande ko malonge zate on dirait to beteke na mutu mundenge oye ko ya eya tala ba niveau to komi bande niveau moko malamu te amukete bo koma kaka soki bo monika ka tata bo saka monika to tata mo to jeune mo ba bo ko sala tout kaka bo sala tout bo bouleverser li banana bo bebi saka ka foya ba bano ya mikio bo asumi kete bo sibo bo komeli bana wango bo komeli na buzoba na kindumba lelo to komi wapi surtout génération oya banda na 30 ans to so bana kana ba 30 ans na ko kitana mama bana wana nani ko lesa yake ina ye pour moi bino so ça facile bino kanisa ba tatana na ba passer na bino bo yibi bitadem na bango mama ba monde na ba kutem so ça ba sacrifice ba so sale la bino yam so ba so bombe la bino ngana zo fungula bino mwana koloba te tonto yam so so olinga na so yebisa bino parce que ndena so monela ma bezo ya mingi mbalo yo misuto ko ba la so ba kate ba matrice ba kate na kota zo ko atikala ka bulu yeke ba ko tem so na fete ya na bomi na mutu te to makamba bongo nyonso kaka mabe na communauté na biso na ba pasteur ngo pe na yebite
po bokoma na niveau na bokoma kosala ba nini na mama ezalo mo ezaka ya kala ba mama bo manzoto te bana na bino basi bakoma na ba niveau mususu yo so benge kaka mwana ndako mena na libanda mama mobimba vraiment ko mama mobimba ye aleki yo musuku na experience na mbeto kuna na mubali na yo ya msozo tela bino zo mama zo mama asaka na ya ibitike ndenge ya zana mubali ngapi na kana mubali ya msu azana mubali mukono ko leka papa na ye yo mama pe oyeba kana yote zeni ote to sala bunini zeni ote ba yeko landa présentation nyoso za la kaka ze oyoka après e libala ngwe boyanga nani akomi femme sena aji nini mwana na yo akomi aji femme sena aji nini tala makambo yango tala sika tozokende tala sika tozokomi omoni ti toloni eloko moko te tozolona kama be na mabe soko yoki ka congolais alobino o mwana bali mama landela ngo kaka toksukisaka lisolo malamu toyoka kaka azana zeni bato pa misubini présentation kaka mama boya mwana bino bali ndeka bobenga bato mama boya mwana landela ngo malamu yoka kaka bulu yeke sana ba soni wana po balongola ngo nokia batindi mwana moko bongo biso toyeba ke prédete za libala ta prédete za ngo kaka présentation ngo za ko mira lupango e ko pe ko koyati mais yo so bombela ngo nzoto kanisani parce que yebi mabe ya mwana yo bokoli o mona soko landi mamubala ngo kuto bulu yeke oyoka mai doda mobutu kele boso tinda kabana na ba place moko ya tina na tinala bana bakomiki ndumba boyi bana balakisaka biso ba mama balakisaka bana mitango ba olakisa ba ya ba jeune fille kaka ba mabotala na yebite soki to suka wapi na miso komo sala biso pasi na mitakala o komo banga na kufungula kuju obia ina okutana na libaku oyo kaka ngana nga batindeli wango tala makam niveau to komeli niveau nini to komeli yango tala niveau nde to komeli eloko malongo ezali susute yoka seba siko bangwana ba pasteur ngo baso tanga ba ko be bana comme moko lobi je l'avais fait comme tu l'avais fait ça mais banda kana mama na banoko tuna na mona ko clair on loba ki yango te pona nini si bo sali ba muna mino ba lali yo sima oya ko bimisa na suka ezalaka te likambu wana bandeko soki molinga na lobi lelo na mambo na moni mingi na oyo na kuteli na moni mingi yango na bimisi kaka kene botana bana bino nde bakina kana ba pari lelo weekend botande bana bino ba salite ba sala o kuta bango ba kata voiture mso bazo sala amour na ba cointer wana o kutala bo mwana congolaise yam kaka bazo sala amour yam soka na diamba na enekeni moko atikeli onso to polele bo mama na malilo azo ye bango tate yo lali ya tala mwana sika zokeni na yebisi boko kuta mwana ba chatel surtout na ba boîte muso mwana azobi na msuka ko na kane sona soutien yo kanisa bani ko sala film apo omoni yango nde lelo babanda na bango ngo badakala yo ndo yebaka te mama na papa bo yebaka te mwana sa pola oh ma fille rentre très tôt à la maison assassin ici ba besoin na nyonso kebana eloko eninga na kate esonga kafan papa na biso musomo na msas papa kota ka 17 mais abota lipango elanda abota ka leri nini keba makamnu soka kama be to suki wapi to lie loso na ndonge to komika kaka boye bana ngwa basi baliko yoka lisusu te baliko mole loko ningana na sete kuna kaka ifuna meka ngo kaka mama ba meka ka nyoso mususu te mususu yako bebi solo makamu mususu mama mwana mosi zala kalme mama soko tengi ba classe noko bala na yo tala lelo nde bokombi na lobaka ngo lelo bato ko munuka anzeta muselu makambo solo bato ko munu ngabi te bino bolinga ndi bomona épreuve sima ndi bondima kongola zala ka bongo ti kongola pa ndima ngana di kamandi ko ne facilité lelo ngala ko na raison
ngana za kana rezo po biso bana to kana rezo to suki wapi bana bino bakoma boma mabala batu pona ni ba sota génération bakoma ka kolinga batata niveau na bango ba sa bisu oyoka mona 19 mama yoso mona 19 mais akoza tala ba 40 na experience ya nzoto kuna na si osomona mso asobala na mobali wa bali ya msu concordance yo salate mobali asoko kofana libala ne parce asa guta ki avant asoko ko supporter oyo wana exact ya msu na gune soko kateza mukie yesa mesana o trop bende au ko kofana na wana ndenge ni bedika so bana ngoto zubo taka mawa bandeko tozane loko moko ya esengo te tozane loko moko ya esengo te papa ko loba bo mama yo boza même voix te na ma papa mais tikana no mam papa loba yo to mama yo loba po boza ne kilibo bo la bana malamu tala bana bino mwana soki no suko na mama keba na bana bino soka ko sukona na téléphone mutakala nyoso ko tika kuna muba abi sana ko suko bona la kisi akoma ko tanda kaka boy lokola mbisi batema kayabu bakati batema mungu bazotanda ngopo esala mwa hede tala bana bino bakoma ko sukona ba téléphone na ba douche landela bango bien mama na fungolio tala ngolo anzeta muselo yebo na lobi na bino makambo esebele nazo fungola o nyonso lelo se va passer ba comme sakana na bana bino côté monsieur ça fait boniko kotsa bana nyonso ba église bi kotsa kotisa akoki mama tabitika na lia ba passer ba niko lia azo lelo bana oko yeba pété encore bango ba so azo lia azo fula otika kaka bana msusote abaki tala passer et là on est sur la passer à le bango makama malamu. Mais yo maman il faut être vigilant tout le temps papa pour la vigilance obité ngale lo boye na sepelité to kena bino nzila moko keba na bano baba ko biso kena biso église avant mama keba kanga dato na lumino keba o bimise longi musu ya pasteur na ndako ya mwana no parce que malamu eza susute oki mabonini tala bana nde bakomi mwana disuta sa akomi lokola akomi onike mamoka botata bana 4 na asa fungwama oyo kakwa nguma mela mobondo oyo kama liboka ezanga suka bana na bino osomone mwana na ndako me asa komela soki balobaka soki balobi mabe balobi oyo na tsebi sabino mama bosa na mayele malamu ezali sute na bana na bino tala ba mitakala ba passer ba sakana na bana bino liboso po yoka pasteur ayina ndako na bino me o musanto kosati lelo tande to komomona na baki na bino avant to kota janvier boko mona makambo ya mama nano esilité boko buka ba pisi yao nano esilité woni saka enlever les rideaux o ezo yamba lo e ke boma mboka na lobika o ya koyoka yoki na ye o pa ko sepela sepeli o pa ko zane tantôt plutôt bana biso basi ba baby simboka bana biso to sobota mama longeza susu mama ko mela mwana mbondo te mukolo ko yoka o ya ko sala afeso te na o ya tikali ko renier na sebe bina solo ba bandi ko na ba papa na ba mama mwana lekela on esprit te papa a lekelo te mama pa lekelo ko linga ko tika ba lesali a lesali to so tika yango nde to so kutana na ba otrobe nde ba linga ba passer ba ko sakana ba lakisa ba mitakala na ba mama tala kaka yo yibike loko ni sama be o vandi na ngomi ko lebele bo se ko linga kyango mama ko bo ma passer ba tuté mwana bana biso mo ba linga ki parce que avant passer ba na so boye kan ngal boya net. Mais le quoi on dit comment tu n'as pas on dit qui contrat et c'est le contrat on dit on lit un bon on a yé abenda on a ma carte si abenda rote o ya abenda excuse abenda parce que c'est que après ça moi tu es qu'elle est on lit à pamba au bon pour goûter t'as goûté tala le ndé bokom ya musuna mutu muso azo salela ba chance na bino bana boko yeba ti yo so mona ka bango ba passer ba misusu ba kotana ba monde misusu obo muna ka bango ba passer bana na ngai
osomona ka o pasteur boyo mone boyo o mzitse boyo mona mutuso mama bana makambo ebele na se wana poni baso akabino bana mike parce que baby utilisation de ça facile faible boso le kona monophase lamba kafumbwa te et lamba ka madesu te semeki zelanga nyoso ka kokei osoko ko lamba madesu te bongo so babino lamba o lamba pondu na asito to lali nzala mais yozo lamba kaka na monophase ligne moko bandeko yango na ila kibino yango premier épisode yango wana soki boko yoka ngai tena bana na bino bo pesa ba pasteur ba tuna faute te mama avant pasteur comme na niveau bana biso bango mo pe ba ki prêtre rondi mango parce que pasteur kanga iba ngona makasi te parce que soki yo moni likambo boye bisi para na yo boy c'est moi na malamu yo likambo c'est bimo sal oya ko bimisa ko moni bulu yeke ko ozape moi na malamu te mam yam sona ndar bakal so sa fi sinjo so comme de verjana hein des vergers na mako likola des vergers to suki wapto lelo sona ndonge mama na yebisa bino mutazani kaka mama oboti mwana ko boma kanon soto na makamsute mama okufotiki na ovi bango bazo réunir na ngona buzuba bana na biso se bakoma ba mama netika bino bobala na papa na bino ya bala siko na libanda asa na experience mususu koleka yo na so mama ya solo yo kena ngaba kama na webisa bino papa na mama bana bilo bakoma na experience mususu aleki yo mama aleki yo pe na travaux yo so moneka mwana mukyo so bani fait comme ça zo lemba ko sala basani mais aleki yo côté musuku na azo corriger pe mutu na sens wana il faut za mayele tala ndenge lelo to komi kindumbe komi na ngolo kola bonjour bonsoir mutakala ba kotikila biso mutako beta ne pe chita beti makola ko panza c'est normal kale sala ki bongo te kala po muna mutakala mwana mosi oye boko ko linga boso suka kaka ya msuna bisi mais po sumba ka osimba ta de téléphone manevre lelo de téléphone kutile mbala moko ngana kingana wa nako loba nako linga mbala moko komi mikolo yo to suki wapi to komi wapi ba peso moi eloka mukeboye yo mwana mwasi osape na poto osa complexé bon basa kimba osa complexé na ndenge yo sala awa nyo sezami osa complexé nango yo kanisi ndeti ici na sila oko sa bango na ba parfum il faut sa mubala zobeti kakati ici kaka na bi ici tom na ici na mwana mwaso nanyo na pechanga ici na sila na modèle ka komona ba ko sa bango na ba parfait bo et si mate pas bazo se respecter bino bana biso ba ko simiso tabiki ka ke zo commenter o sopani essentiel ka omona ka ke za mundelu boy njoka bika ko ezo commenter me ba keo na sabiki mawa libungu tulu bandi ko lisolo ngona na yo yebisa bino tozala mawa bana ba complexé yo mwana poto ko sana complexe ya nini mama yo mwana mwasi na poto sape osana makambu nyonso ba pesa bino ba fave moza complexé balala kalala yo mwana moso komika okomilo ka kunde bembe nyonso ta voiture ezana problème yo ba zwako kaka oza sans position tala tant mobale on a ko bala mobala batama no yako so ba défaut belé oko nakana no hôpital nzoko so obeba kana yo avant obombela mwana bat lelo mwana mobala batama aba no komema makambo belé aba no kokota hôpital akena kotala bo matrice mo retenga maki oba basene ningana kisoki ningana kinenge yo sakino papa para mal nzoke ningana kina ba travaux na yo tala lelo nde to komi lelo soki ba mabala peso salami ko se ça peut belé na bana ngwa basi ba bala bino ndenge mutu likolo mingi ba bala bino ndenge ni yanga baso bala kabilo kaka zemi yanga tokende ba sali fete munene mama pe alingi kaka honneur aye kaka sali bongo côté misuba bino mo ba parents to favoriser ba nango tanga sokene place na sokene vraiment anyo kwami arozwa leçon lokwa bino pe bomaka mosiki bona ko lia ifona benga pona to yana mosiki ngo abali te nzoke sana ko ka tumona na pamba
tumonana okokanga sale tumonane obomelango nzoto bandeko nayebi te oyo nga soki na lobi oyo vraiment oyo akomona ngo mabe alala nekaka mutu moko aza deja lekana oyo ka lekala mungwa parce que ça m'a pona communauté na biso mawa bandeko na premier épisode yango na suki wana na kati na wana na oyo na koloba lobi so nzama bombi so dimanche na zala oya deuxième épisode mama bolala te oyo na pesi bino ka premier épisode deuxième épisode za lobi na suki lelo pona lelo na pesi bino nyonso mbote bandeko nyonso oyo pe balandinga na oyo pe basepeli na bango te ezalaka nango na pesi bino mbote na pesi mbote pa ya trésor qui m'a vanda soldat solide petit frère mora 4 mini moi na vie 9 Georges na pie mbote mingi na pesi Francis Koma moi na malamu vuma yem ta osena ngamba makambo pona ba fiche tout obo mona monana na zunga lokola sanza Francis Koma kolo masolo yem ta osena nga na pesi pe mbote pa ya tekele bumba mbote mingi na pesi afi bumba pe mbote mingi na pesi Claudine Eyale, la femme de Valère, il y a Grenoble, mbote mingi vraiment. Na pesi Adili Makusa mbote mingi, na pesi Lissi, Lissi, moi na choisi le roi ya Motema, petite sœur à 4 mbote mingi. Na pesi Wivine son sa mbote mingi. Na pesi Salon Denis awa na choisi le roi mbote mingi. Na pesi Pati Jérémy mbote, na pesi Yolanda abeti na ozi la pe réponse na yende ngabaki a obenga ngai pona nazwa rendez-vous nazo zilo mona beti na ozela ye na pesi mbote pa ya Didier Lacoste ami da France na pie mbote mingi na pesi mbote pa ya Soleil wanga na pie mbote na pesi mbote pa ya Nati Lokole na pesi pie mbote pa ya petit frère nanga apasha kumbaru na Belgique mbote mingi na pesi mbote na Selo Scram mbote mingi na mona kiba makambo tinda ki merci mingi na pesi mbote mingi na pesi mbote pa ya Flori Longilo mbote mingi na pesi mbote pa ya Ringo Banza la famille Kengo mbote mingi na pesi bino nyonso na pesi Pascaline Ponde famille Ponderes mbote mingi bino nyonso mbote Gigi Mbemba aide soignante ngoko boye baninga nyonso batela ya tigane mwindu azana complexe batape mbete azanga pe mbanda na pesi mbote mingi na pesi bino nyonso mbote na pesi Hélène Kabasele moi ça tondo zana problème na ye aswa na kate ka katali yo mo pesi réponse na pie pe mbote mingi na pesi pe mena ciseaux d'or mama mwana mobali wana akata pa na Salon Denis wana mama atoza na suki ya nini ya mami wata soka simbi akukata ata ya Samso akukata ngo na yeba kate sopi maboko ngo zandengeni na pesi pe mbote na pesi bino nyonso mbote na mbote mingi na pesi shakala la pe mbote na pesi ba oyo pe bazwite bazwaka na bango na pesi bino mbote boza na malamu butu malamu na bandaku na bino oyo nzamba lingi asa na kata bamba bota mabino apesa bino vraiment boza na malamu tokuta na lobi soki lobi te lendi na kokotsa no deuxième épisode na 3 épisode pour na bana biso boza la malamu butu malamu